Fondation Bols vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. Toujours gentil, toujours vraiment esengwa trop. Lelo so to koti na porte na bino. Boyambi biso. Boyambi bino mama. Papa malewa. Mama leo zomone. Papa malewa pe bazalaka. Papa lelo pondu. Oyo nazosala pondu na ngana tena maya moto. Ili mbapona tuta ya moto. Mona dongoli deja ona tena maya moto. Papa pe batuta ka pondu. Mama. Malamu kutunalia pondu batuta ke ubanyiki na machine. Omone lo to linga penza papa na biso maso. Ye penza zaneka na biloko moko ezalaka ka naturel aboya ka. Oyo ba ndenge expliquer ki aboya ka ne bakibi banini. Na bakine koma ba system machine ya pondu. Siko ye pa lobi alingane yango te malamu kututa na liboka. Po machine wana lobi ke peso pe cancer. Ko pesa cancer ko mbeli wana talaka kaka. Siko basa ndenge nini ba nettoyer kango ba prena soin nango ou bien ezaka ndenge ni ba machine. Bon na yebite po ngapena na kipango te. C'est vrai. Siko bino pe na chantier bozana na liboka. Bon, tuza liboka te meto sengi pa mama waza na kati ya chantier pe sebiso liboka boto tuti la pondu. Esika boza pe mama mususu azalaka wana. Azali wana. Ye pe ne mama chantier ou bien avanda kane ou bien zandenge. Ye azape ka mama chantier po avanda kana kati ya chantier. Avanda na kati ya chantier. Aza mama chantier. Toi papa chantier, toi appelle la maman chantier. Voilà. Vraiment. D'accord. Heureusement pe libokeza nango pembeni mama chantier asungi. Voilà. Siko sa ndenge ni. Sikoyo nazolongola ngo esila moto après na kamo liango na bandi ko tuti. Donc tozela ka esila nanu moto. Esila nanu moto. Kasi ozaki nona elemi nanu te eza ya Congo. Ya Congo nde namona balingaki elemba penza na mai par rapport à caoutchouc. Ça les midon fona chaye likolo wana po na bimisina mai po asila moto po moya ko kamola. Moya ko tuta yana mai wana. J'ai passé kitiko. Moyen ya kokamola na mai ezala te. Moi po mai eza moto. Okozika. Natala akaba papa nanga chantier ata sani ezate ata nzungu ezate. Siko wana ka mufinuko zosalela. Wana mufinuko. Oh la la. Pona kobimisela pondu So total bien musalo wa pondu pe faleza na nde ya ba papa po ezaka bato makasi Omona teke mibali nde bozaka makasi pona otuta pondu. Eza musala ya mutu nyonso puisque nde toza boye ba maso ya basi bazali. Mais eza musala mibali. Ekolamba pe eza ya basi me bana mibali pe bazana kati. Puisque lelo yo ngana naza célibataire. Siko nazwi biloko kolia na mutu olambela ngana. Talaka likambo.
Soko yebite. Voilà. So mabende siko yebite. Oya okalinga Thomson na biloko akati. Ndenge ndeko musu alambaka bongo. Wa makambo za na bamboka awa te. Ba wana so ngoli biloko akati ba mona ngo perte. Elia makape bongo. Bali abakalinga ngo ka bongo balongola ke loko te batamboka. Oh, c'est qu'il faut kalinga mamakasi. Ah bon? Bakalinga ka bongo balongola ku te loko te. Okamwa lelo kana yoki. Meko zala bololo te. Soko moni mutu na mboka asombi poisson alongoli biloko akati seki azaki noa. En tout cas, okamwa. Papa malewa yeba makambo bien penza. Na sali ba voyage mingi. Au voyage kitoko. Atangi pe na internet. Ban internet kutu ba yeba su makambo ebele. Bon, papa na biso. Oui, maman. To tikeli ngonga tango kokamola to koyo tala kanzi soki ya solo papa ebi otuta. Omona ya. Yo zoko sabiso. Oza décider. To kana ngiki mola meso. OK, merci. Merci. Ba air moko papa. OK. Papa na moni déjà oso teki na liboka oso bandai ko tuta. Voilà, na acha bandembi nanga na matungulu nanga na tuta ngonzela moko na pondu. OK. Donc bikila kiloko tande yango wana. Chebe épice nanga ena ocha na moto na zimwa poisson na chena kati. Mafuta mbila nanga na che. OK. Après la tika ngo toka na ngona moto. En tout cas tout naturellement là. Voilà. Tomoni pe nzoka pe ba papa ba yeba ko tuta. Papa tuti tomoni penza ezopusana evolution kitoko. Nga tunaloba musalo ba ko pesa ngo penza ba papa te. Po bango bazaka makasi koleka biso ba mama. Eponi mutu te. Eza selon ya volonté ya mutu. Mutu tango yebi no kolamba faut pratiquer. Jamais ko bomba mayele o yebi ya kolambela. OK. Ce que c'est pour la kisa mutu, faut la kisa. Pour mutu nyosa yebi nyoso tuti. Parce que so ipo okufi okena richesse. Voilà, et au memi de les sous. Otamia ko to partager na batu ke okufa nango batu ba bénéficier te ke perte. Et que perte, que ça peut pécher na misanza. C'est ça. Sko ba olela nango nini lelo? Olamba fufu. Boule nationale. Voilà. Wana biso to benga ngo béton. Béton. Nde yango na yo kaka so ina koti awa. Donc il est le béton ezate donc il a isande fufu ezate. Voilà. En tout cas wana ba terme na bino moko. Wana ba terme na biso ya musala. Comment kenga na kota kana comprendre te na okaka mo béton. Nazo kansa ke béton nde ba mélange bozo sangisa ba ciment kuna na ba caillasse. Nzoka nde Damas. Na tout à pondu na nga l'aise comme ça ebela kitoko. Posé. Voilà. Na motema kokita. Ote mwa pilipili te. Pilipili to kolia ngo pembeni. Pembeni Na pondu mingi bachaka pilipili wa mibesu meto ana pilipili. Na mbesu te kaka ya kotela otamie bo tutela ngo pembeni. Soki ya mibesu nangana tuta ngonzela moko na pondu. OK. Ndembi yango ebele namoni ndambo etikali. Na tutela na wana. Ndambo pondu mususu etikali lisusu donc osala mwa détour ya pondu. Oli bokeza muke. Eza muke makasi. Ndembi wana nyonso na semba osanfa. Outi na oselemba. Bonga na ko bando pesa ko mususu mbela kanga ko. Tala ka biso ba mama malewa. Wana nyonso osanfa na semba. Bon?
wana mpenza bakongo na prix ya bakongo mpenza même kwanga awa osomba kwanga na 600 francs kuna 400 450. C'est vrai. Oh, biloni ezaka moins cher kaka neti ba biloko ndenge olobi na bandunda bandunda ngo mpe ezaka ya bien oyo eutaka Congo central. Voilà, euta bakongo oyo ekotaka baengrais te wana. Voilà. Moko mosusu pa baona opeso soki nayebisi bino ke na oleka na chantier na bino toyokani osombeli nga mpe na somba ya ndako. Ok, c'est bon. Eza problème te. Po ndembi yango ebele namonaki deja osolo otie mais so totali lisusu bandembi yango etikali lisusu. Wana na kotutela wana deuxième tour. Donc bon marché penza. Papa évolution kitoko sikoyo natie biloko na nga na mesa batie bepisi na nga nyonso batie mbisi na nga natiki yango etoka nango na mesa na moto. Ça va vraiment, tout est bon. Mais netikali ka ebela tikali ka po atoka na ye abela. Après wana nde boye kotia mai ya fufu nzungu mpe ka moko yango bokochange nano toza na sani tokorenverse. Ok, c'est bon. Merci ebele. Na oya kotala ndenge ebele ou bien nga na ke na nga nzela na yo mutu koyeba na oya so kobeta mwa tour nzinga na beta mwa tour na ya kotala soki ebele tota so ya solo penza olambi pondo yango pena ndenge balambela. À tout à l'heure. Tomoni pe batkara ndenge tolobaka bato ya chantier pe bayebisekela malewa na bango yango ebeli. Papa namoni esili nango kuna sili sikoyo nde natie nzungu na nga fufu na moto. Ok, tobwaka misu na nzungu wa fufu voilà. Eloko akoakompagne pondu na biso nde fufu yango oyo. Ok, ça va béton Béton. Nayoki secret. Nayoki secret béton. Voilà. Asala neti kokangama na tika ya toka na ye. Ça era kotoka kobela après na lambi fufu. Voilà, encore béton na libumu musala pe boko sala très bien. Très bien. Talaka ba moellon ba béton na béton to voilà. Boyende zali. Merci papa. Émission Moseke Pession, merci Petolobi. Totombeli oka mokolo elamu ngai pe na tombeli bino bon service. Merci. Au revoir. Ok, à la prochaine. À la prochaine. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers en paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57.
fashion balls. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Malewa moderne. The